tolali tolamuki tomoni ndeko Fayulu akokutana na mokonzi mboka ye président Eli akoki nzala te ezaka mpona kosangisa kotosanga na poto luka solution na crise eza na mboka tunene. Bon, ndeko Fayulu ngana wana okanisa que c'était un grand politicien au niveau point sepenga au finga président Fati. Ouais, Fayulu aza vraiment un grand politicien te. Tango alobeke asengi bakutana na mokonzi mboka basolola. Bon, il fallait akende na voie moko normal ya yemoko bakutana basolola bango mibale. Mais nzoka azalaki envoyé spécial ya Kagame na église catholique. Donc akende ko sala net médiation. Donc bakutana ba nanga. Donc bakutana ba nanga, bakutana batwana. Alors yebisanga yi. Tokokutana nanga. To solola nini nanga apesi message. Félix ozo compter nombre ya batu ngana zo bomate eloko ni ezo zanga po ngana yo to vanda to solola. Donc batu oya zo boma batu encore po ba fanda na mokonza mboka ba solola eloko wana okotufa ngo normal. Donc si je comprends bien non Fayulu aina eka pona donc baluka basangana bango nyonso na bato ba. Donc Fayulu azali mutu batindi base ya makamwana euti na France parce que Fayulu soutient mingi il a rappelé na niveau France. Alors a sali eloko moko Kagame ne mutu tindi donc akende a sala ke église catholique bananga bango nyonso bakabila bakutana bafanda basolola pona to kabola makambo ya mboka donc c'est-à-dire mixage na brassage au biso tozoboya ekozonga tokomona ba Rwandais ba kozonga sous no sein ya mboka na biso donc mission ya Fayulu les ayamba et puis crise pe côté les pour financer nanga nationalité nanga bon nanga ezaboyi nanga azali burundais mais abotamine na Congo donc azana nationalité congolaise nanga za burundais et nanga azali na nationalité congolaise mais origine burundais bino bokino webile makambo wapi. Bon, ça va te yebela ngo wapi. Omoni na Congo. Ba papa na biso tangu ba utaka bayaka. Na ba quartier ba koma ba yebi bango. Biso pe tangu tozo botama. Na ba quartier ba yebi ke no mwana oyo abotami awa mwana oyo ba yana ye oyo utaka mboka akonde na Kinshasa. Malgré ba biso bazo comprendre te to uti komona sommet ya Malabo ndenge sommet eleki. Donc, le lot Kagame Aleli, Afrique centrale, Bayinie, ça sous appelle ça que espace avant de Rwandais pour la mission de Bango attaquer Congo, ça sous a gagné à 4 relations, ça montre que victoire déjà à Makassi Ezali et puis il y a un ça sous message. Merci beaucoup à tous les abonnés de Tuzélan officiel. Nous sommes ici comme d'habitude chez Madame Stéphania, salon Stéphania, puis tourner émission à Bissolan de Christian, la deuxième fois le cas par la Bissoa. Tout ça l'analyse politique, pour ce moment on a Tuzélan analyse des politiques, donc la musique. Et donc faut moi monter zéro zapper moi pour Christian Zamakasi la vendre au Christian Bon. Ah bien vraiment mon pandisa mbote mbote sikozali. Na pesi sumbote na ndeko Hippolyte Kanambe Kazemerembe, un grand chanteur africain. Chance à kutana nango na mukili na Afrique ata mutu moko ta kutana nango oye na mboka batu 3 ans ya pamba ni koyeba langue ni koyeba culture et puis comme la République to bena makambo wana evi culture ta comme président kasi ba congolais ba commissaire président ba pinga pe na kotika ba mona bandi so ba congolais ba commissaire président bino satakana ba soi-disant intellectuel congolais ba sala ba livre pourquoi j'ai choisi Kabila ba on ba fula bon ce que lobi que eza ba congolais bon oza vraiment la raison surtout bande ko na biso ya Katanga bande ko Katanga baza ba congolais mo d'abord baza bien té na ba comportement tout le monde mais baza moi quelque baza bien bazo défendre boka parce que étranger nyo surtout même sur côté Nigeria olingi okoma congolais qui na Katanga mais là bango desa ke sukali na moi fufu ba kopesa nationalité congolaise siko ndeko Christian problème Congo za ka nationalité to premier à bonne gouvernance to zonga na wana bon to ko koloba nationalité compte d'abord nationalité compte parce que pour diriger quelque part, il faut oser la natif yamboka, il faut la racine. Pas nécessairement. Bon, pour nayo olobi que pas nécessairement. Surtout si en Afrique, exemple na web sayo. Nga papa na ngazali mutu ya banundu, zaba to territoire ya masimanima. Mama na ngazali Congo ya ba Congo.
nazali na racine donc origine na botami na Kinshasa na komi na Ngalema nazana ba collecte tanga na bango ba massa to bunda o to beta ba shit na ba maya mbinza tout nazana référence donc lelo soki na komi président république na vous diriger avec amour parce que bato bazo diriger na Congo lelo est-ce que dirigeant avec amour parce que le régime actuel, il y a des détournements, il y a des gens, Nicolas Kazala avait déjà tout dit. Maintenant, on va 100% congolais, c'est pas le Mobingo, ok, au solo livre, je vais lancer la question. Au moment où Nicolas Kazadi, Baza Batu Oyo, Bazali, Baza Bafui à Kagame. Au pas Bimisi secret. Et pour Abimisi secrétaire, Nicolas Kazadi, Azali, Baza Bafui à Kagame. Bon, na sens nini. Parce que tant que bazu espace il y a Rosala na Katamboka. Donc bazu qui batongamo dans le sens que il faut pas déstabiliser le gouvernement en place. Na monga ba lampadaire makambo belé donc ba yaki de ko déstabiliser ba yaki pour na ko travailler na volume ya solo. Parce que tant il y a que déstabilisation ba monga ba lampadaire c'est ba facturation na o nyoso bilo sala ki ale boutique yo cycle pe libre mata misi c'est que maman ko m'appelle. Bon, kasi yango mopandi sango biso tozobeta toujours c'était biso tozaba membre IDPS mais lelo le parti politique na biso donc place to salaka ba misala place to tambolaka to komi na soni ya kobeta tolo ke na membre IDPS parce que critique ezole kamakasi il y a des gens bazo biso que IDPS vous allez qui prêter pour na diriger mboka na kati parti politique na biso grand combattant o azaki président fédéral na niveau ya États-Unis Wampanga Kabasele auti kokufa donc IDPS ezali division kokufi par rapport à nini expliquez na. Bon, à Kofi pourquoi na koye bisa mopandisa mo eloko moko tozana passe na motema exemple tant où gouvernement ebimi tomoni babimi si ba gouverneur na kati ville Kinshasa ville o ngai na botami ba membre IDPS baza ebele o to souffrir to umeli na opposition misala ezati premier mandat misala ezati to continue na deuxième mandat alors na deuxième mandat tant babimi si gouvernement Augustin Kabouya na kotanga kombo na ye. Augustin Kabouya abimiseli biso un imposteur Daniel Bumba soi-disant membre IDPS ou na IDPS to yebiete. Vous comprenez? Parce que Daniel Bumba tango a lancé gouvernement à travers na batape perdre na batape perdre. Parce que yebisanga biso to IDPS est-ce que tu recevez l'année? Toke na ba Congo. Gouverneur o yabima na ba Congo. Mutu ya pe perdre mais ba kosi kaza mta IDPS yango monaki na mwanda na ba Congo ba tumbaki ba bureau IDPS. Donc iloko Kabouya Sali, pour la mission membre IDPS, c'est déplorable. Nous, comme il faut en opposition. La bêtise de Kouana, tu as quoi qu'il y a liwa. Ah, mais c'est ça, si pour justice en Boka, il faut essayer la moussala. Donc, pour ça, la mission de justice en Boka, il faut essayer la moussala. Moko Zamboka, pour moi, la mission, Ezali, Makamusu, Yarola, la tête, pour moi, la mission, Kota Makamusu. Si vous avez expliqué, on a secrétaire général Augustin Kabouya, Azako s'aimer des autres, parce que on va trouver le parti, na bino IDPS, il y a parti, il y a Batou Baza, Bamito et Salakate, Batou Baza, Vital, parti, na bino IDPS. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, mon pandi sango. Dans la passe na motema, ngai ti donc mon nga boye, na komati na ba réserve, place de Zotambola, tout le baquet, tout ça ba membre IDPS. Parce que discrimination et côté makasi. Parce qu'on a une nation le moto banane bandé na kati yote négo Christian. Tant que le bio noté étranger, mais on a PPRD on a parti étranger, on a moi bazar, moi na ndenge moya ozaila. Ok. Mais PPRD, pour le bique bazar na moi ba Jacques Moko. Il y a cause la ndenge ba brutalité te le gwa ba IDPS. Basala kango bazar cause la bien pour na intérêt en mboka to pour na intérêt. Te na bino si bino na bino solo ba. Bino na bino kasa IDPS wo potana. Mais na PPRD ba kiso na bikamana bango ezala. Sur le mot interne ba siti yango. Biso na kasa IDPS ko potana e uti wapi. Omoni biso to za ba bantu. Stratégie ya batu ti power eza makasi puis bazar na mbongo. Nata oyo mutayaki na baboti na mboka na biso azo alataka jour Kabila ni ataka Congo ngana mona ngana za mona ngalema ndako na biso na kati za pemini Kabila alataka masopo alataka costume likolo atie pantalon ya serviette na soulier. Est-ce que vous êtes conscient que nous devons vivre avec toi, nous devons assurer que nous sommes congolais, la logique de vie. Bon, tout si baza ba sérieux na mboka na bango. Mais le pôle a besoin de stratégie, il faut pas que la banque va exterminer bino, va même la bino des sortes. Non, ce nouveau c'est un deal na Rwanda mo. Ils ont respecté les Congolais. Bon, vous savez ma cop mo. Bon, toujours que na ndenge ya cop ezali likamu susu. Na ndenge ki bomoto. Na ndenge ki bomoto. Mais toujours tala skonde na ndenge siko ya mboka na ndenge ya mabele. Na ndenge ya mabele. Batu wana butu mo ibalala kate. Pour ça na bango ezali faut ba boto la biso mabele.
oyebi ke Congo ndenge eza boye ba infiltra biso wana ba papa na biso nanu ba boye damité. Moi je me rappelle na commune Ngalema tokola na ba Rwandais toyebaki ke baza ba Rwandais et puis cop na bango bazala mingi ba pasteur bazala mingi ba pasteur boye mais kala mingi te toyoka baza su ba Rwandais te bakomi ba Nyamulenge et comme ça selon na biso ndenge Congolais l'homme congolais azali Roubé watu akatumba bakakunda watu vivant na ba minembu kuna ba est aya sa l'église ba congolais ba hollandais ya pasteur c'est tout ça peuple biso ba congolais et lo ngana ko yebisa yo et loko et le na Congo depuis Congo tozwa indépendance nanu toza na esprit patriotisme été congolais azali faible ya ko manipuler et puis congolais za mutu moko abosa na ka facile congolais ko boma mwana na lelo lobi obenye yaka aroya pour commander pero congolais za bongo congolais nyoso aza presque faible donc nanu to policy esprit to comprendre toza banani donc et loko zo le kayangwana et puis soko tali ba mouvement rebelle nyoso o le kaka Robert Wastin pasteur Sultan Makenga za pasteur Laurent Kunda aza pasteur ba motu bazalaka ba pasteur baroya à l'église azoko semna moi mike ajupe bandi mebele donc ils allaient congolais azali faible alors na yebite comment to ko sala pour congolais à comprendre azanani biso moto biso que non toza nde olobi wana congolais la surtout kizara batité parce que ça ndenge na biso ato ça va bloquer on a trésor za na ka toza peuple facile to bosse na noki to facile à corrompre facile à trahir biso ba congolais surtout kizara batu pourquoi o bango basali o ndenge na biso kindenge na biso ya ko sala bango ba profiter bon eza vraiment ndenge ya ba congolais te eza ndenge ya ba congolais te mais eza ce que virus moko ba kotisi ba congolais est-ce que vous comprenez pour ceux qui totali congolais oyo abima mboka na année 80 na ba année 90 na ba oyo batikala baza mentalité moko te vous comprenez donc eza ndenge ya ba congolais te mais eza virus moko ba kotisi congolais pour remarquer na munoko ya ba congolais le congolais a vivre na vie ko komisa congolais ko kisa kombo oyo ozo mériter te congolais soko kabele logo abengi au président akobengo pe général donc ezali virus pour ba kotisa ba congolais eza congolais za bomoté alors mokonza mboka na biso soki a petit c'était makasi akoki pe kolongole logo wana eza facile pas le monde tolali tolamuki to moni ndeko failo akokutana na mokonza mboka ye président Eli akoki krimzala te ezaka pona kosangisa kotosanga na poto luka solution na crise na mboka tonene bon ndeko Fayulu ngana wana okanisa que c'était un grand politicien au niveau point sepenga au finga président Fati ouais Fayulu aza vraiment un grand politicien té tango alobeke asengi bakutana na mokonza mboka basolola bon il fallait akende na voie moko normal ya yemoko bakutana basolola bango mibale mais nzoka azalaki envoyé spécial ya Kagame na église catholique donc akende ko sala net médiation donc faut bakutana bananga donc bakutana bananga bakutana batwana alors yebisa ngai tokokutana nanga to solola nini nanga apesi message Félix ozo compter nombre ya batu ngana zo bomate et loko ni zo zanga po ngana yo to vanda to solola donc batu oya zo boma batu tanko po ba fanda na mokonza mboka ba solola et loko wana okotufa ngo normal donc si je comprends bien non Fayulu aina eka pona donc baluka basangana bango nyonso na bato ba donc Fayulu azali mutu batindi base ya makamwana et outi na France parce que Fayulu soutient mingi il a rappelé na niveau France alors a sali eloko moko Kagame ne mutu tindi donc akende a sala ke église catholique bananga bango nyonso bakabila bakutana bafanda basolola pona to kabola makambo ya mboka donc c'est-à-dire mixage na brassage au biso tozo boya et kozonga to komona ba Rwandais ba kozonga sous no sein ya mboka na biso donc mission ya Fayulu les a et puis crise pe côté pour financer ces sociétés donc sikoyo umonte ke komba aventure na mboka na biso ya lebaki wana monsieur Kabila yabe ko to présenter monsieur Kabila et président Eli azasuko ba prévenir la que ya za envoyer ya ba wana ba Kagame parce que nous voulons toujours accuser Kagame dans nos problèmes internes pourquoi bon au lobby penelo mo kitoko na sipel makasi omoni Kagame aza trop risé Kagame a infiltré Congo na niveau moko okondimate voire même na partie IDPS Kagame a infiltré batu na ba administration nyonso tout na ba Jekami na ba SNEL wapi dona armée kutu kolobate donc abaneko salango à travers neve naye Hippolyte Kazemberembe o ba congolais bo surnommement kombo ya Kabila donc a infiltré Congo makasi donc azana pouvoir pour Fayulu na minto na mbongote
ce qui Kagame a payé 2 millions de dollars, donc obligatoire, il faut avoir sa mission. Certaines personnes disent que non, déjà, il y a le coulisses, na président Fatih Daniel, c'est pas pour Tanaka, c'est quoi mission, c'est quoi devant tout le monde a vu que non, t'es pour et amener qui on a, il y a le bateau pour Tanaka, il y a basola, la diplomatie est toujours comme ça. En diplomatie, donc je peux jamais te montrer que voilà, moi je suis ton ennemi. Lorsqu'on se rencontre, obligatoire, il faut que je te salie, parce que c'est comme ça se passe. Dans la diplomatie, c'est au côté de la karaté, il faut appeler son mot de tout le monde solo là. Dans sens mais tant que bakutani, tu yoka ike azostenga bakutana. Il fallait bakutana bango mi balé, attaquer asa opposant, bafanda ba solo là, ba luka solution pour intérêt mboka. Mais bien bataille de paix, c'est pas miséré Camerounais tamou. Oui, celui bon, ezaboué. Fayulu na pesena mbote na wolof, nanga def Fayulu, wana ezali bonjour na wolof. Fayulu papa na ye azalaka sénégalais. Ba preuve ezawat. Naza pena na ba preuve tangible. Parce que bino bataille de paix mukolo susu mukolo bemba ngolo miko baluka ba ensemble. OK. C'est nationalité alors que papa na sénégalais. Papa ya Fayulu azali sénégalais. Territoire ya ba Fayulu ezali territoire moko na Sénégal place au baluka ba soit indépendance comme nango Casamance. Donc ezali territoire ya ba Fayulu. Maman na ye azali 100% camerounaise. Ouais, aza 100% camerounaise. Sikoyo Fayulu akolinde na Kinshasa. Fayulu kombo Fayulu nga papa na ngaza mutabanu. Na banundu ba kombo toyebani. Bon, kombo Fayulu na banundu ezate. Omoni ndenge zaboye, ya mo bandisa ngo. Malgré nga botemi na Kinshasa, lelo soki tolobito ke na yo na mboka ya mama na nga na ba Congo. Na koki ko bwaka moi te nga na odabe ngo ba Congo. Kombo Congo central eza ba Rwanda ba pesi yango. Ba Rwanda ba pesi yango. Ba komisa mboka 26. Bana ba Rwanda ba pesi yango na be yango ba Congo bazaire. Pona bana botemi na tambo mutu. So tobito ke na mboka ba mama na nga na ko bwaka moi quelque biloko ya monoka mboka malgré ekokende bien te pona za kinwa. So be tobito ke na mboka ya ba papa. Nazana moi biloko na robwaka ba comprendre que oza moi na biso. Ce ko Fayulu na ba de référence des années. Ce ko mutango zo ba sénégalais lo ba ki Congo l'état na makasi. Ceux qui vraiment au lakisinga image place Fayulu azolo ba ki Congo l'état. Donc il n'a juste pas na ngami balé na kabelio. So point ni bino bataille de pes bo tribia. Na biso to se siko be mangolo mera o sambo ebi. Be mana bo moni soza bien passé ya olo ba makambo. Ngolo ka me ko tenga mena ko pese mboka. Bemba akoki ko sambote parce que Bemba azana référence. Bemba azana référence to yebie. Bemba azana référence to yebie. Ceux qui te suivent Mende a menacé biso makasi. Tant que tu es en opposition. Mais à sambote aza congolais. Mais toujours le balikambo ezali normal parce que Fayulu tango yaka na Congo ba mona ka ibasali. Nanga nationalité. Nanga. Bon. Nanga ezaboyi. Nanga azali burundais mais abotami na Congo. Donc azana nationalité congolaise. Nanga za burundais. Et nanga azali na nationalité congolaise mais origine burundais. Bino bokino yebela makambo wapi. Bon, ça va te yebela ngo wapi. Omoni na Congo. Ba papa na biso tango ba utaka bayaka. Na ba quartier ba koma ba yebi bango. Biso pe tango tozobotama. Na ba quartier ba yebi ke non mwana oyo abotami awa mwana oyo ba yana ye oyo utaka mboka akonde na Kinshasa. Même pe ndenge to na Angola tango to yaka ezala lelo changer no mikanda mais ba yebi o ke non voilà oyakilo ezali kambo ko sate. So sinon nga na mona biloko wana ezala ngo ba facilité oyo ba zubana ezaka likambo congolais wa conscience congolais lingamboka na ndelo baki c'est parce que c'est le beau soki ba burunde au mona même Roubaix waza rwandais de bato balosane babi ke no yazaki adi côté ni azaki na misala ezaki bien ko lekata msu biso bato tozwa ba 100% des pères et des mères. OK. Olobi na nkombo ya Roubaix wa yokana nkombo oyo aza rwandais et selinga na bienté. Et selinga na bienté kombo ya Roubaix wa. Mais Roubaix wa poste ni ba peseki na mboka azalaki ministre ya décentralisation. Ministre ya décentralisation lelo tango Congo et comment qui na vesti pour province. Ezalaki stratégie pour na kokabola Congo. En plus, Mama Leki ya Kabila Jeannette oyo ba kosa biso ki ali passa na ye. Tango azalaki député aloba mo bien na kati ya parlement qui ni Rwanda est remplacé 5e langue nationale na kati ya mboka. Et si mbate ba vrai congolais na kati ya parlement ba boya na ministère wana ya décentralisation ya Israël sur ezaki structuré pour le ministère ya ba congolais belé bazaki de père. Mais obligatoire Robert il faut travailler bien parce que batu o ba na kati ya mission. Ndeko nanga yo na place mo ozala négligent pour oza na mission te. Muto ay na kati ya mission.
il faut travailler correctement pour mission na bango et kokisama. Imagine-toi, na Sud Kivu na Minembwe, na territoire ya Fizi. Donc naib sayo chef coutumier ozala ki on a Rwandais grand frère propre ya Ruberwa. Donc il faut à ça la mission qui te pour makambo na bango et kokisama. C'est normal, il faut travailler bien. Il faut travailler bien. Même si le mobiso ba congolais, neme tous en Angola. Biso na on tire na biso bi ba jini tous a sérieux. Voilà doit bien. Congolais même ko sa cop nene tous en mboka o. Ya congolais so na PCNT mbo na ngebele to beta sola. Wa ya mi na obanga. Bon, na tsaka ba congolais surtout biso to utala kisasa. Bon bandi cop bien ekebeba. Mais so jino mutu mo be ya utamboka to mutu mo bomu na za moi logique quoi. Et bon, ce qui n'est pas au lingot teke bana Kinshasa net ngai selanga bete parce que ngana kino na botem no pitela biso no sto botem na Kinshasa ezana congolais de on sumo congolais mona matadi ngana tout ça la mission il fallait que nous zelanga mbongo akima est-ce que ça kinois non na zolo baboui biso to non sérieux même na mboko ba congolais en général ba congolais en général kasi ezali base ya kozanga esprit patriotisme parce que to congolais ayebite azanani ngana mona batu mususu bazo lula azala congolais mais biso to koma kokima ngo parce que to yebite toza banani donc ceux qui congolais à comprendre nani azali to kokota série na ma la sika ta so kagama ti ba meblo na sala ana ti na Congo les to na biso bon parce que tozo comprendre non ça il faut continuer dire bon Congo ezo senga il faut mukuna mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi afin de sa justice et parce que eloko et développer mboka eza ba richesse ezali justice au sali mabe ba lekisi okuna aux réponses. Donc, et l'autre, on est comme ça, les Congolais, donc, justice n'est et de la ramagamie. Donc, il y a un décima ramoka. Merci beaucoup, Ndeko Christian. Mon message particulier à Congolais, c'est à travers les morts d'esclavage. Bon, moi, message à Mouké, n'a coupé c'est pas à Congolais. Malgré que tout le monde comprend, tout comme on a sommet à Malabo, n'est sommet Eleki. Donc, le lot Kagame à Leli, Afrique centrale, Bayini, ça sous appelle ça que espace avant de Tabarwandé. Pour la mission de Bango attaquer Congo, ça sous à Bengani à 4 relations, ça montre que victoire déjà à Makasi Ezali. Et puis il y a un ça sous message. Na Salomon on a na kokata suki et pas maman Nabiso Stéphania. Donc maman Stéphania, Zala Kimia, staff all faut que nous repète à niveau ya mboka Nabiso Congo et ça la penda bien pour salon Salomon ko. Donc tant on a 4 suki na yo ka pena elengi Makasi. Donc message na kopesa ka ya ngwana Congolais linga mboka yeba uzanani. Pour Congolais jusqu'à présent a habité à Zanen. Congolais comment on s'est migré, tina batia, tina ba Madagascar, ba pays au Mutoko qui était Congolais comment on kende. Ceux qui te yebi nini toi on a Tamboka, donc et vous allez bien. Merci beaucoup Ndeko Christian, merci na maître Vicky, merci na madame Stéphania, salon Stéphania ba travailleur là ba travailleur sur ça là na awa donc tout prochainement na ba vidéo vous s'abonner massivement à tout ça l'officiel check.